Oh Jaja, ya pas moyen Jaja, libale sili Jaja, alekanga biloko kende na yo kinding. Ndeko na biso artiste Fally Ipupa atiko sala générique. C'est le scrampé générique qui ali et fait rigolo la paix ba générique qui ali par rapport ya ba générique oyoki ezana terrain générique ni pene crimassé yo bien ngote yo bina la succès obite na leki bango tu ngam na kangimboka na kokakate soki na moni yo ujana bambongo nanga nyonso esilaka ujana na kokakate soki na moni yo Congo direct. Nazwa nose batu sorti à Jaja Isa le 30 septembre oyo maxi single. Talabajana na bambati ba momi ba stringe ba nyonyo ba kilote na lingi na moni. Fuenge yo 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 yo. Fuenge yo yo. L'orize la congolaise lutala kan fuenge ye. Eza biente ko bimisa ba bêtise mo bo le temps ki bazaba na famille. Nga na ko lo bebelete nga en tant que président batala kunyoso. Na kolingate babilo kwa ne continue ya fuenge aya fuenge aya fuenge aya bana batiki mandefu bakanisi bakomi mikolo bolingi bofinga ya wera koko mbata mukolo contre mi na moment ozangai c'est l'homme du moment c'est roi David na kokakate soki na monio Congo direct maloba nanga nyonso ebimaka Congo direct mikolo ezakaka kanga biloko kende na yo kinding Arnold Mfuma bana kini bana poto lisolo ezakaka moko na yeko confirmer bino site ezakaka moko Congo direct Congo direct na kokakate soki na moni yo ujana bambongo nanga nyonso esilaka ujana na kokakate soki na moni yo Congo direct so bozana posta ba information ya bien bozo ba information ya roi David bozo ba information ba artiste na bino tout ya Congo ezala artiste religieuse ezala nyonso ba mariage makambu tout bo contacter Congo direct Arnold Vumba Hervé Mabradam Arnold Vumba azawana akopesa bino basango tu minga kolobezate contacter Congo direct na kokakate soki na moni yo ujana bambongo nanga nyonso esilaka ujana na kokakate soki na moni yo Congo direct maloba nanga nyonso ebimaka Congo direct mikolo ezakaka kanga biloko kende na yo kinding amoureux de www.congodirect.net. Bonjour, bonsoir, très heureux de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre émission Talitoi, une émission socio-culturelle où ils allaient représenter Nangai Hervé Mabradam, Touti Day, Touti Kokunda, Nekonabiso, Nelly Bomei, à grande surprise, Tokudena roi David Azoleka. Mais à l'objet, tout ça, la vidéo, moi, juste à 2-3 minutes, Torozatan, il y a aussi une vidéo, il y a aussi la bena, Marambone, mais tout d'abord, bonjour David. Bonjour ma bradam Hervé, bonjour à tout le monde, bonjour na batutu bazola ndangai na système kaka ya Jaja mikolo yo minga kolobezate na pesi batutu bambote belé quoi donc minga kolobezate to uti matanga ya sanga na bisoneli donc to uto kundae personam zile ya bisonyo sondenge zalaka minga kolobezate donc tozawa mais roi David yo balobi osili actualité zate o prometteur ki biso disque moko degré to zela disque ana to ça tout monde a un temps générique et bimi mais degré générique ana bimi na ndenge to aner ozelango yango te générique non ne fouté et beti bien te mais pourquoi oh Jaja ya pas moyen Jaja libale sili Jaja alekanga biloko kende na yo kinding oh Jaja nde na yembi boye shida ibula sepeli batutu ba sepeli yo yebi angote yo bina la succès obite na leki bango tu ngam na kangimboka le rolo boleki bango tozo tsa banani parce que boze belé na poto le rolo boleki bango tu banani na leki na batakisha sana ba star nyonso ya Congo na leki bango na moment ozangai c'est l'homme du moment c'est roi David batutu batu solanga na moment oyo na beta lumbe mwete oza yo bi odeti ndumba asokolaka bobe simbagite la tala mabe asoko azosokola na tine odeti
titi Odette Ndumba oyebi yango te mais ba besimbaki te roi David Odette Ndumba wana na koyembela bango lakisanga epa bate kaka mibali ponga na lakisa yo gabananga na ngai oyebi yango te pesanga nyonso na kosenga nanga na bona kabela yo momeke oyebi yango te Junior Gabananga rumba ebeta mais siko na moment tozo solola oh jaja ya pa moye jaja libale sili jaja alekanga biloko kende na yo kinding donc ngam na kangi mboka minga kolobisa te to minga na rosola momke parce que za musicien par rapport ya ba générique oyo ezo beta actuellement oyo tiko bima ndeko na biso artiste Fally Ipupa atiko sala générique c'est le scrampé générique et ali et fait rigoler pe ba générique et ali par rapport ya ba générique oyo ki ezana terrain générique ni pene grimacer te générique grimacer nga ezate bango ne so babeti na bango bien mais eza pepele ezangi babiloko ebele na yebi ke Fally Ipupa betaka ne bien mais tout rovement toko sate na ndenga mabeti bon réseau beta nango mais eza nango pepele izo zanga bango ba matière belé na kati na yebi te ndenge ni basalela ki yango mais quand même ya faire gola eza moi solo ozo comprendre bon réseau beta ozo sentir moi ntunga ali Pozara mwana wenge yango tindi d'abord faire rigoler ton. Si d'abord côté parler funa défendre na parler mais en tant qu'artiste na ndenga solo côté faire réseau solo bien ba générique to yebika yango wana à part na jaja ndenge gagner bango tout jaja kangi bango tout donc minga olobisate et puis nazo annoncer batu sorti à jaja isa le 30 oyo le 30 septembre oyo maxi single bozongo na Fnac bozongo na ba Trace TV bozongo partout na ba clip mamo les Trace TV producteur azato quand on a makasi na producteur na producteur le love mana yako confirmer liboso na na producteur mais franchement Aya Kamura tu m'as fait un truc que je ne peux pas oublier dans ma vie, tu vois. Je suis devenu international. J'étais déjà artiste, mais maintenant je suis devenu international. Donc ça m'a donné un producteur, Nazana producteur. Tout ça, le plaisir, n'a dit Mata dit 10 000 €, c'est quoi? Papi le roi, carte illimitée, grâce pour la chancellerie. Et aussi, n'a pas tout malé. Zong Sabisoa n'a fouingé parce que l'eau roi n'a tiré l'eau à la radega. Talabajana na bambati ba momi ba stringe ba nyonyo ba kilote na lingi na moni fwenge yo fwenge yo lorize la congolaise lutala kan fwenge ye kating alele ne menga lutala kan fwenge ya fwenge aya fwenge aya fwenge aya bana batiki mandefu bakanisi bakomi mikolo bolingi bofinga ya wera koko mbata mukolo contre mi mais maramonga rolobi yanwana bako mikolo baligi bafinga yangiama na otiko tala ndeko na yo confrère na yo Bill Clinton lobby na émission ya confrère na ngamoro degré à popoli c'est le degré à fini c'est le rolo banine par rapport na on ebte soki otala yango nga déjà bazaba na parler moko na okota na bango mingi te bazaba na parler moko c'est le scrum na Bill Clinton na baza parler moko tu vois bazaba tu batanga wenge totanga foza na maturité ya koloba makambo faut pèser ba mona yo tango zoloba na muninga osobimisa ba maloba eza bien te ko bimisa ba bêtise mo bo le temps ki bazaba na famille nga na kolobebele te nga en tant que président batala kunyoso na kolinga te babiloko wana continuer donc bisika bazali baboma moto na bi que c'est la famille nous si wenge eza photos à l'ensemble donc minga kolobeza te bazala ka poser na eloko kolobate bazala poser voilà tozo tant troté na sir tozo bina temps ya ofan na ya rosola maramoyo totika un mot de la fin au rolo banine pour totika merci à tout le monde un mot de la fin na ngazaka kana so annoncer bino la sortie de maxi single nanga ozo bima au revoir jaja biliba lesili kanga biloko kende na yo oh jaja ya pa moyen jaja libale esili jaja alekanga biloko kende na yo kinding le 30 septembre na tous les plateformes bokozango merci ciao bana kini bana poto lisolo zaka kamoko na yeko confirmer bino site zaka kamoko Congo direct Congo direct nako kakate soki na moni yo ujana bambongo nanga nyonso esilaka ujana nako kakate soki na moni yo
Congo direct. So vous avez posté d'information bien, vous avez information à Roi David, vous avez information à artiste nabino tout ya Congo. Et ça artiste religieuse, et ça la nyonso, ba mariage, makambu tout. Vous contactez Congo direct. Arnold Vumba, Hervé Mabradam, Arnold Vumba, Azawana, Akope Sabino Basangotu, Minga Golobezate, contactez Congo direct. Nako kakate soki namoni yo ujana bambongo nanganyo so esilaka ujana. Nako kakate soki namoni yo Congo direct. Maloba nanganyo so ebimaka Congo direct. Mikolo Zagaka, Kanga Biloko, Kende Nayo. Kinding. Arnold Vuma.